bino nde bokotia kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba mana 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme de
funda ya matondo kwa bino batatu banlongo munke balutuke bila fuku dia mvimba tukela modi bantu bafwa ukela mputu kunangu mvwama ntinu mya yala nsi bya byonson wavanga kunchiantangwa tata bimene vila kena muna nzola wazola nza utubambwele moyo tumwena ntotu wampa yazolu diampa bentu pekatu kuvila keneko ditwiziri mugilu kudiako mpasivo mukweza dia munti wa moyo tata dia tulenda kusonga ntangwa ifwene mosi mubetu solule mpasivo mudikila kambi diako tata telemena mumalumandi vovila munuandi mpasi makalonga kwa betu tuwome mabaka fulu masikila munantima mietu kufika nzanza ya miongo bena munjila mpasi vobaluaka mukwasadia munti wa moyo tata ngekaka tukivene wakazu ya diluketu kunchantangwa ngiantulo programi yantsukulu tulomba la tata fila mawiza wakala yetu bonsu bunankende ya zola kwen se ye mwana ye tata mwana vele amen. Na kombo ya tata mwana pe ata molimo santo tokosimba mukanda ya tata Nzambe tokotanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 tokoleka na 12 préceptes ya lingomba tolobi tokosimba mukanda ya tata Nzambe tokotanga na Exode chapitre 20 tokoleka na 12 préceptes ya lingomba soki tomoni tokotanga na kombo ya tata mwana pe ata molimo santo mutu wa mukanda elobi mibeko zomi Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Egypte na ndako na bowumbu okozala na banzambe mususu liboso na ngai te okosala ekoko mpo na yo te soko elilingi na likolo na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te okogumbamela yango te to kosalela yango te mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe ya zuwa nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato pe na minei na baoyo bakolingaka ngai nde nakomonisa boboto na batukoto na koto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na zuwa okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo na pamba te mpo ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye mpamba kanisa mukolo ya sabata ete obulisa yango okosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala na yo nyonso nde mukolo na sambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo na mokolo yango okosala mosala moko te yo te mpe mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe mowumbu mobali na yo te mpe mowumbu mwasi na yo te mpe bibwele na yo te mpe mupaya na lopango na yo te mpo ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo mpe mokili mpe mai munene mpe biloko nyonso kati na yango mpe apemaki na mukolo na sambo yango wana Yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango kumisa tata na yo mpe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okoloba matatoli mwasi na ye te
soko ngombe na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mozalani na yo. Toleki na 12 préceptes ya Lingomba. Tosala eta mpo ete bokonzi nyonso euti na Nzambe. Linga moto nyonso ata kutu bayini na yo. Kolia ngulu te, sombo te, ngulu manza te. Koyiba te, kokende kotala mabina te. Kokende na kosala kisi te, kokende epai ya nganga kisi te. Futaka paku ya leta. Kobombela moninga na yo kanda na motema te. Ndima mabe na yo liboso na baninga. Kolia ngulu te, nyoka te, sombo te, makaku nyonso epekisami na kombo ya Tata Mwana mpe Ata Molimo Santu. Amen. Tosengi nzembo na bakorali.
Pasibuza okela kwa bana babantu mama mwilu wakenda lala beni ukamona vodya mbote mupina metata pasikenda kala kimpovela pasibuza okela kwa bana babantu mama mwilu wakenda lala beni ukamona vodya mbote mupina metata pasikenda kala kimpovela nani waza yajo ogetompe tukende
Amen.
na pesa jambo naye bomoi na ngai mobimba na pesa jambo naye lelo ngai nakosepela. Bomoi na ngai mobimba na pesa jambo naye bomoi na ngai mobimba na pesa jambo naye bomoi na ngai mobimba na pesa jambo naye lelo ngai nakosepela. Bomoi na ngai mobimba na pesa jambo naye bomoi na ngai mobimba na pesa jambo naye bomoi na ngai mobimba na pesa jambo naye lelo ngai nakosepela. Lelo ngai bwiru nalongi mokili nazali pene ya tata molimo mosantu kolanda ndakisa ndenge ngai nasalaki oyo ya mabe kolanda yango te kolanda ndakisa ndenge ngai nasalaki oyo ya mabe kolanda yango te. Ngai bwilu lelo nalongi mokili nazali pene ya tata molimo mosantu kolanda ndakisa ndenge ngai nasalaki oyo ya mabe kolanda yango te kolanda ndakisa ndenge ngai nasalaki oyo ya mabe kolanda yango te. Ngai bwilu lelo nalongi mokili nazali pene ya tata molimo mosantu kolanda ndakisa ndenge ngai nasalaki oyo ya mabe kolanda yango te kolanda ndakisa ndenge ngai nasalaki oyo ya mabe kolanda yango te. Ngai bwilu lelo nalongi mokili
Nkolo Yesu Molimo Santu Babandioko Kankamba Yerusalemi soki tozali komona pasi kwete tozali kobosanaka Yerusalemi mboka ya kimia Yerusalemi soki tozali komona pasi kwete tozali kobosanaka Yerusalemi mboka ya kimia Yerusalemi mboka ya kimia Yerusalemi soki tozali komona pasi kwete tozali kobosanaka Yerusalemi mboka ya kimia Yerusalemi soki tozali komona pasi kwete tozali kobosanaka Yerusalemi mboka ya kimia Yerusalemi soki tozali komona pasi kwete tozali kobosanaka Yerusalemi mboka ya kimia
Na kombo ya tata mwana pe ata molimo santo tokomi na ntango ya libondeli ya pasi. Na yango tokosenga na papa inspecteur ya ville sainte papa oleka liboso ya kolela biso epai ya tata Nzambe. Tusamba. Mungu mbwase mwana itata mwanda velela. Mfumu tuvutuli matondo kwa ngenzambi eto. Kali ngenzambi ya zola, nzambi ya ngenda, nzambi ya walakazi. Lumbu utusonganga walakazi waku. Gonso butuvani nkailwa ngovo. Mulumbu eki, lumbu kiantatu kinavo. Tuka muna nsinkulu. Ilumbu kiwavanga mama nene. Tuka mu mvangulu ya mama. Nsadisi ya tata. Tuka muna ngai kusula bana ba Israel. Ngiansukulu wa kisalu kiangeye mfumoto Yesu Kristo. Ngiansukulu wa kisalu kiangeye tata mwanda velela. Ikiokio tuyindulanga mbasi zinalwa muiswa. Mfumoto Yesu Kristo tata mwanda velela mama mwilu zimvwala. Idiodio papa ngevo mubilumbu bieno. Bielo yenela za zulu bikalanga bya zibuka. Utuwa wa utulueki mufulu kitulombilanga sambu kya mpasi. Nkya mpasi tufeti kusonga zile molozaya. Ngevo kolongu tukalolombele tiko mono nzeime na yenu. Kansi nge mfumweto Yesu Kristo papa dia lunga na kiangani. Buatutela vo enzambi lombo akalombo anga. Idina vo nzambi eto kutuwini kinaniko kutubangu mwini nani zidi ututala mpasi wa mona mena yetu ye kutusonga ngenda zako kondo kalimbo tala kuikizi ye minu kya mwana kumosimosi tala echantillon kulupangu lwa nge kibeni tata mwanda velela luwazungana kuna este mvita tangu za onso menga mabantu makitu kidi ebibulungu tuluzitu luingi mvita zole zenakuna yankele ye ya wuku ebola idina vo papa vo kulupangu lwa ngeye mfumu wanza ngewa ye kudulwa konko ya yanza kutavanga mana mambila yoyo bosi kuna ndambu idiodio papa vuvu keto mvimba vo kwa ngeye yikutuka luvuva mulueto kadiwa kisana kimia oyo bozali koluka ezali na ngai Simon Kimbangu. Ovo tadidi kwa ni mavangu meto papa kaumosi kwa uvuka. Utuyandala. Libundu mualiri ya nkakajeka. 105 ans. Disongele vovo mluzingula muntu nunini. Kanzima mingi twakini manima. Nge kibeni takutusongisila bonzo kutufitidiatila. Ebana bakumbe luzolo. Mumonika iluena kadiki mbangi tuwidi munuange nzambi tata mwanda velela. Idina vo papa bangu muna kutuena. Zibula mafula mambakulu. Vana mavimbi kadibi mbevo bisakiri muzinitu. Emfuilu zotwale momona mumonika izena. Mulumu kimosi mubelo kimosi fitimona vo mfuilu zole zitatu. Idina vo papa tuzeivo nsilulu kansi kutuizilani mumakasiko beto minu kya fyoti ntandu mpe bukamona nga bobo yangalale kadi zeivo beto katuzindalalanga mumpasiko minu keto wokisa kutuvana luvuva mutuka munitu ye mumiela mieto muna bibelo muna makanda meto muna magata mpata za magata ye mbanza bika luvuva mulwa yalangana muna nzaya mvimba munkumbwa se mwana ye tata mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe ata molimo santo
tokosimba lisusu mukanda ya tata nzambe tokotanga na Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12. Tolobi tokotanga na Matthieu 5 verset 11 à 12. Soki tomoni tokotanga na komba tata mwana pe tata molimo santo. Mutu ya mukanda elobi Yesu alaki batu epai na ngomba. Na 11. Mapamboli epai na bino wana bakotuka bino mpe bakonyokola bino mpe bakolobela bino mabe nyonso mpo na ngai. 12. Bosepela mpo ete esengo Nzambe elibonza na bino ezali munene kati na likolo. Na komba tata mwana pe ata molimo santo. Amen. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe ata molimo santo. Molimo santo papa simo kimbango kiangani. Mama mwilu kia wanga molobeli na biso ya tango nyonso. Papa liboso na sengi bolimbisi pambate libondeli ya mutu na masumu ekoyoka na epai na yote tata limbisa ngai. Limbisa biso nyonso tobiangami na esika oyo. Tozongisi botondi papa obateli biso butu mobimba obundeli biso bitumba na ndenge nyonso. Na bolingo na yo tata olamwisi biso na tongo ya sika. Yango wana papa tomasi na ngomba na yo ya bule mpona koya kozwa elembo. Na bile ya molimo oyo bongiseli biso na mukolo ya lelo. Yango wana bopona miyeye epai na ngai. Papa nazali kaka moto. Yaka kotelema na mokolo na ngai. Mama mwilu kotika ngai te. Tambwisa ngai kotisa ngai na nzamba yo na koti ya munene. Kobima yo moko obimisa ngai. Malobonga na koloba euti bobele epai na bino. Na ngai motei na bayoki biso nyonso tobomba tosalela yango mpo ete mokolo ya suka to akobikisama na kombo ya tata mwana pe ata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe ata molimo santo totangaki mikanda mibale. Ya liboso totangaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Tolekaki na 12 préceptes ya lingomba. Tokendaki kotanga na mukanda ya Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12. Exode elakisi kobima. Soki kobima ezalaka kokota nde ezalaka liboso. Tata Nzambe alakaka na abala ya maete libota na ye kokende na boumbu na mokili mosusu panda 400 ans. Tango elaka ekokaka bana Israel bakotaka na boumbu na Egypte. Bazalaka 70 personnes baumelaka kuna mbula 430 ans. Babimaka 600 000 personnes. Kasi batangaka ba mama pe bana te. Batangaka kaka mibali oyo bakokisaka 20 ans. Ba oyo bakokaka kobunda etumba. Moïse nde mutu abimisaka bana Israel na Egypte. Tango bakomaka na ngomba ya Sinai, tata Nzambe apesaka bango mibeko zomi mpo ete batambola na yango. Pamba te tata Nzambe azali bule esengeli mpo bango bazala bule. Tango bakomaka penepene na mokili ya elaka, tata Nzambe ayebisaka na Moïse ete pona banongi zomi na mibale bakende kotala mokili. Kokende na kozonga basalaka 40 jours. Tango bazongaka bapesaka sango na Moïse alona pe lingoma mobimba ete mokili touti ezali kitoko. Likambo ya koluka kuna ezali te. Kasi likambo ya pasi tomoni kuna bato tomoni kuna bazali milai bambinga pe minene. Baleki biso na makasi biso tokoka kobunda na bango te. Biso tozali lokola mayoyo na misu na bango. Likambo wana ezongisaka kondima ya bana Israel na sima. Nde na yango tata Nzambe asilikaka pe alobaka na bango ete lokola bondimeli ngai te na mai nyonso nga nasaleli bino moko te akokota na mokili ya elaka. Bobele Yoshua na Caleb na bana oyo babotami na nzela bango nde bakokota na mokili ya elaka pamba te bango nde bandimeli ngai. Bino nyonso baoyo batangamaki banda 20 ans komata banzoto na bino nyonso ekosila na Yesu pamba te bondimeli ngai te. Bana Israel babimaka 600 000 personnes.
kasi mibale kaka nde bato balongaka pamba te bango nde bazalaka na kondima. Lelo yo likambo yango ezali lisusu epai na bana Israeli te. Ekomi epai na ngai na yo tata Kimbangiste, mama Kimbangiste. Papa Jange na yebisaka biso esika bakomi bana Israel biso tozongisa Kimbangiste. Biso tozala photocopie ya bana Israel. Esengeli tozala photocopie corrigée. Esika bango babebisaki esengeli biso tobongisa. Pamba te baloba na biso mokati mbila oyo akwei na tongo apesi mayele na baoyo bakomata na pokwa. Biso tozali komata na pokwa esengeli tobongisa. Esika bango babebisaki esengeli biso tobongisa. Mibeko oyo totangi mobeko ya muke ezali te, mobeko nyonso ezali munene. Kasi tokobeta sete na premier commandement oyo ezali na 3e verset elobi okozala na banzambe mosusu te liboso na ngai. Kozala na banzambe mosusu liboso na ngai te pamba te tata Nzambe ayapesaka bango mobeko wana pamba te tango bana Israel bazalaka na mokili ya Egypte babanda kotambwisa na Pharaon. Babandaki kosalela ndenge azalaki kotinda bango. Tango tata Nzambe abimisaka bango na mokili ya Egypte nde apesaka bango kozala na banzambe mosusu te po batindemelaka ye kaka balandaka kaka oyo ye azali kosenga na bango. Nde na yango mutu oyo akozalaka na Nzambe moko nyonso oyo akosengaka bapesaka ye. Kasi mutu oyo azalaka na banzambe mibale azalaka mutu ya pasi. Po nyonso okosenga tata Nzambe akopesa yo te. Pamba te bakoko na biso tata Adana mama Eve tango bazalaki na Nzambe moko oyo nyonso babandaki kosenga ebandaki kopesa mela bango. Me tango bayaka kobebisa bayaka mungongo ya mutu mususu ya Nzambe mususu banda tango wana bakomaka na pasi. Na yango tokoki kozala na banzambe mususu te liboso na Nzambe na biso. Kuna toleki tokei na 12 préceptes ya lingomba. 12 préceptes ya lingomba ezali bokoko na biso. Ezali identité na biso. Yango nde ekotambwisa biso. Yango nde ekokomisa biso tozala bule tozala elongo na tata Nzambe totambola na ye elongo. Esengeli totosa yango nyonso. Kuna toleki tokei na mukanda oyo totangaki ya Matai. Matai azalaki moyuda penza. Kombo na ye mosusu Lewi. Tata na ye Alafai na mboka kapala na yo. Azalaki liboso mokongoli na mpako. Abiangamaki na nkolo Yesu mpo ete azala moyekoli na ye. Matai akomaki sango malamu ya Matai akomelaki yango bandeko na ye bayuda po bandima ya solo ete nkolo Yesu azali Mesia mwana na Nzambe. Akomaka yango na munoko ya Allah. Esika tokei kotanga bayebisi biso Yesu alakisi batu epai na ngomba. Ezali mateya ya liboso oyo nkolo Yesu abandaki koteya na bayekoli na ye. Abandaki kolendisa bango po ete bazala na mulende, bazala na makasi po ete musala ya ye oyo andima oyo epesamelaki ezalaki musala ya pasi, musala ya koteya pe kobikisa bato. Nde na yango abandaki kolendisa bayekoli na ye po bazala na bolembu te. Bayekoli na ye batosaka ye. Balandaka oyo nkolo Yesu ayebisaka bango. Nde na yango bazongaka nsima te bakangamaka kaka na nkolo Yesu kino tina ndongo bakomisaki likambo suka. Epai na biso na 1921 Papa Simon Kimbangu tango abandaki musala na ye. Yepe atere matena na ye aliboso ateaka na ngomba. Abandaki koyebisa na bakoko na biso. Musala oyo tondimi ezali musala ya pasi. Toko nyokwama, bako nyokola biso, bako finga biso, kasi bokozala batu ya esengo. Pamba te bazo nyokola bino na kombo na ngai. Yango wana bakoko na biso bakangamaka na Papa Simon Kimbangu kiangani. Bazonga kasima te. Banyokwamaka bamonaka pasi. Ya ebiseki na bango ete bomona pasi kasi bokozala batu na bisengo. Ata soki bino bosepeli te bana bino bakosepela. Ata bino bokufi na mukolo ya suka bokosekwa. Maloba ya Nzambe ekokweyaka te. Ata eleki mbula ekosalemaka kaka. Tozali komona na tango tozali kobenga mabana nkole.
bana nkole po na nini bakoko na biso banyokwamaka na papa Simon Kimbangu bamonaka pasi pasi na bakoko na biso lelo ekomi esengo epai na biso tokomi kosepela tokomi kolata makambo ya ndenge na ndenge kasi place ya bakoko na biso ndenge banyokwamaka ndenge tata Simon Kimbangu alakaka bango ete bokozala bato ya esengo bokosepela ata mokolo ya suka ata so bokufi mokolo ya suka bokosekwa yango wana nde tozali komona lelo oyo tokomi kosepela na place ya bakoko na biso pasi ya bakoko na biso lelo ekomeli biso esengo ndenge moko pe biso na biso na tango na biso papa Jalungana alobi totonga Yelusalemi soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te batata na bamama liloba ya Nzambe ekolekaka te tata Simon Kimbangu Kiangani ayebisaka bakoko na biso ke soki bino bosepeli te bana na bino bakosepela soki bino bokufi mokolo ya suka bokosekwa yango wana tozomona ezosalema na tango na biso balobi totonga Yelusalemi metala ndenge tokotisi bolembu kasi na musala oyo bakoko bamonelaki pasi tala ndenge tokotisi masengeli ya mabe na ntina musala oyo bakoko na biso bamonaki pasi tolongwa na distraction tolongwa na masengeli ya mabe tokangama kaka na papa Simon Kimbangu Kiangani po ye alobi ete tolanda ye aveuglement ya kosepelisa biso ya kokomisa biso na mboka elaka kotika biso na nzela te na yango batata na bamama tolamuka na pongi tozali lisusu na tango ya kolala pongi te pamba te bilaka oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali kolaka biso biso moko tozali komona na miso na biso ndenge nkamba ezali kotongama ndenge kamba ezalaki na 1921 na ndenge tozali lelo oyo tozali komona ke différence ezali papa azali kobongisela biso malembe tina nde tokokoma na esika wana nde na yango tolongwa na distraction tokangama na papa Simon Kimbangu Kiangani topesa ye maboko na tina kobotongi ya Yelusalemi pamba te esengo na biso ekoya kaka na tina ya botongi ya Yelusalemi na yango mama ya likambo tokokende na yango na mokolo ya lelo biso bayeto mipesi mpona kotonga Yelusalemi tozala bana ya botosi tolanda kaka bainstruction oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali kolakisa biso totosa ye na kati na bolingo mibeko mpe misala tosilisi bongo na kombe ya tata mwana mpe ata Molimo Santu amen totelema tobondela na kombe ya tata mwana mpe ata Molimo Santu tate toje no mumazulu bika nkumbu wako ya zitusu bika kifumu kia kukiza bika luzolo lwako la vanga mafantoto pe bonso mumazulu jakweto kalumbu utuvana elumbwekwi utuyambujila fuka zetu be bonso pe utuyambujile batu vidi fuka utuyatalani mpukumunu ko kasi ututanani mukwambi kasi kifumu yenkembo yengolo yenkembo bianvu mukumbase mwana itata mwanda velela amen tosengi nzembo pasiza mezazo ya tambudilazo mukululwa kisa kwasi pasiza 1 2 3 pasiza mezazo ya tambudilazo mukululwa kisa kwasi Yesu mwana Nzambi wa mweswazo izozo kwa ndingetiso wanga pasiza mezazo ya tambudilazo mukululwa kisa kwase Yesu mwana Nzambi kwa mweswazo izozo kwa ndingetiso wanga aje ilukunzo minanga mwamunza
matumasi ya lusongamo masila sami malungani matumasi ya lusongamo masila sami malungani. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya misatu mokolo ya zomi na sambo pona sanza oyo ya motoba sanza ya juin mobumo nkoto mibale na tuku mibale na motoba mercredi le 17 juin 2026 tolandi matei mapesameli biso na mama Myandi Marie Dorcas ye azali mondimi pe membre ya fliki awa na nkamba matei abongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mbokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya Matai mokapo ya mitanu nzela ya zomi na moko kino zomi na mibale. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12. Tokei naba communiqué. Lusa isuku abisikinzungila kia Yerusalemi dia mpama hata 18 village land la bisalba ntungulu ya Yerusalemi bina yeto bibe bitu avewa kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu sites historique sireto dan longo tata mfuma longo Simoni Kimbaonkenga ni mwanda velantinu wa mintinu bokele nkangu wa onsono wakinzungila mkuiza kuntinsani ya ngolo ikala yeto mulumbu keke tatu mercredi le 24 juin 2026 mola 14h vantatiani musi nzambi yeto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya nivo voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilindi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambo dia niko beto bisikinzungidi lambo titwa dia ntimia ndudi mpasi twa yangidi kantinu eto nsiluluzani za lungana ngeye kwa sina diambo tuku za yavuku kosi mputena yako ngizulu ya mbote rendez-vous le 24 juin 2026 le président général signé Maya Monando Funsu, pasteur. Landila zitu kitwavewa kwa nzambi eto kias. Kwa nzambi eto tata Simoni Kimbaonkenga ni tata mwanda vele lantinu wa mintinu zitu kia dikilanga, kia tambulanga, nzenzazani, zikuizanga ku Yerusalemi munkinzi miami nene. Direction générale ya kinzungidila kia Yerusalemi, sikidisi, nkangu wa kinzungidila maata 18 vo restaurant ya zumbu dia kela si akala ya zibuka mubilumbu bitatu biankinzi wale 8 juillet 2026 mudedio hata muna hata statombula bima ebi mfundi mafuta nsaki bikwanga madioko nguba yebia wonso bidiukanga nkunimpe katuvila kanani ko yembongo bonso bunabuza zengolwa muna minkanda lwa tambula bima bia wonso no sibia yantika zonzu kwa kuna kavya Ajax tuka le 5 nate le 8 juillet 2026 ngizulu ya mbote kwa pena baonso no signé le président général révérend Mayamona Ndofunsu. Communiqué Ijiki ba président ya Ijiki Bans ya juridiction mobimba ya Yerusalemi mokote à Bosani était le 4 août Mikolo Misili. Tomi bongisa na manso oyo esengamaki na biso surtout bikatedi. Deuxièmement,
mardi le 23 juin 2026 ekozala Mtsinsani international ya Ijiki plus opération ya $10 tol moko par jeune. Troisièmement, dimanche le 28 juin, na mokili mobimba dans les quatre camps, 4 paroisses. Ekozala opération Latissa Nganga Nzambe, signé le président national Léon Kisilmeso Ntitouvuidi. Toujours na Ijiki, présidence ya Ijiki Nkamba, et bengisi bandeko nyonso oyo ba komisaki ba kombo na 2025 pe ba oyo ba komisi ba kombo na 2026 pona jury tokutana na tribune ya Muke le mercredi le 17 juin 2026 simaya libondeli ya tongo pona communication ya ntina etalibino ya 5 minutes mutu mokote azanga ezali ba filière oyo coupe couture aviculture plomberie pe agistage signé Léon Kisilmeso Ntitouvuidi. Direction nationale ya Fareki Nkamba ezali kosala rappel na bana nkole nyonso était fête ya le 2 juillet belemi moko na moko abongisa bikateli nyonso oyo toyebi malamu bikateli oyo episameli biso ndakisa cadeau phare $20 botongi Nkamba $10 botongi Memorial $10 botongi Nzanza Longa $10 cadeau ya défilé Kimbelekela mbongo ya ngombe pe pona mariage ya tata Simon Kimbangu na maman Mwilu mwana nkole nyonso kozangisa biloko oyo te signé Papa Chimba Zola pour la direction nationale. Pe calendrier ya sensibilisation toujours pour le 2 juillet 2026 ezali boye du lundi 15 au mercredi le 17 équipe ekozala na camp maçon. Communiqué aux monneries kimbangistes des prisons et hôpitaux, direction nationale. Et Sengami na bankengi nyons, il y a les 4 camps Yankamba, pe na section nyons, responsable nyons. Na libiangami ya papa aumônier général Mvutu Kazola le 8 juillet 2026. Biso banso tomata pe tokutana awa na Nkamba nantina mosusute nzambe na biso mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba apesi biso esika ya kotonga ndako na Nzanza Longa mokolo yango nkengi pe responsable mokote azanga oyo akozanga akotunama wabino aumônière nationale maman Mayingi Catherine catéchiste. Luzaisu kwa bandibu baonsono bavwandanga mu 4 camps yemavata mazungidi Yerusalemi. Vo ntangu ifueni yoyo tusadisilanga zinkunku coupe feu kina kia tatu le 24 juin 2026 munsiuka 8h citoyen tikila kuna Belgique ibosi tukwenda mufulu byankaka tutomboka bafuana tuka batata bamama matoko izi ndumba lunata malonga ye makopo meno ye ngizulu ya mbote kwa beno baonsono signé maman Nzuzi Mbwende présidente. Esengami na ba épouse nyons ya scout ba oyo bayaka na ba oyo bayaka te tomonana biso nyons mokolo mwa vendredi le 19 juin 2026 sima ya honneur ya tata mkonzi wa bule na tribune ya Muke potobongisa programme pona molulu na biso ya le 12 septembre présence ya époux pe épouse nyonso ezali obligatoire boye malamu na bino banso signé maman Mbui Fabienne, présidente.
Centre de santé ya Kikoka ezali koyebisa na batata pe bamama ete bazali na campagne ya vaccination supplémentation na vitamine A na bana oyo bazali na basanza motoba kino mibu mitano de 6 à 59 mois. Campagne Erubanda le 18 juin, kino le 21 juin, batu bakoleka na bandako pona bana na biso bamela vitamine A pe kisi ya banyama mebendazole. Calendrier zaliboye le 18 juin, Kanweno, Kamason, Kipaku, Kikoka, Nzundu, Lukengo, Kamprof, Kinsungu, Yanda, Pe, Nzalabula. Le 19 juin, Ngombe Kinsuka, Mpangu, Mpanga, Kanfuma, Kingoma, Nkandiabola, Noki. Troisième jour, le 20 juin, Nseka Kimbonza, Etiami Loboko na maman Ndundu Matumona. Croix-Rouge, il y a République démocratique du Congo, Coordination nationale des brigades kimbangistes Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nantina, il y a visite, il y a président provincial, na équipe naye, et pas il y a Tata Mokonzi Waboule, na biso basecouriste ya Nkamba à partir il y a le 18 au 20 juin 2026 et Sengami na basecouriste nyonso tokutana na base mokolo mwa lelo mercredi le 17 juin 2026 na Ngonga il y a ba activité mokote azang signé Joachim Nzonza. Ba tata, ba maman, ba jeune garçon, ba jeune fille, ya Kipaku, Nantina, ya misala, papa, Pesibiso, ya sala, ba brique, mokolo mwalelo, mercredi le 17 juin 2026, toko niata, mabele, ba tata, bomema, ba paou, pe ba bêche, ba maman, bomema, ba cantine, to ba bassin, pona kotoka mai, place mabele ezali, nasuka, ya étang, il y a Loso, il y a papa conseiller direct. Na suka, il y a Nzela, il y a Sika, oyo batimoli na ngambo ya quartier Kipaku. Soki oyebi ete oyaki kotonga Yerusalemi kozanga te oya koyate akotunama tina nini afandeli awa na Nkamba. Signé le chef de camp Kipaku, révérend Lungu Konde François. Nécrologie. Lelo mokolo mwa misatu ekozala bongo bobimisi ya banzoto mibale ndeko ya papa Diambote Dialungana monsieur Zero pe mwanankazi na ye oyo bakufaki na Kinshasa banzoto ekoleka directement na mboka Mpanga pe lobby jeudi bokundami kaka kuna na Mpanga tokei na kopesa na mbote faki omilenge. Nous sommes en possession de quelques recommandations et ordres de mission collectifs des agents de la Société nationale d'électricité en provenance de Kinshasa pour des recherches scientifiques ou des stages de formation professionnelle ici en Kamba. Il s'agit de l'ordre de mission collectif de Papa Zola Lubaki, chef de division commerciale, et de Papa Tony Poiti, chauffeur. Et le deuxième ordre de mission est celui des agents dont les noms suivent Papa Massampu Masotuka, il est chef de service études commerciales. Papa Panzu Matumwene, chef de service coordination commerciale. Papa Mbuyu Numbi, analyste commercial. Et Papa Koba Ntela,
chargé des instances officielles. Nous avons également reçu la recommandation pour recherche de Papa Wubasweka Luindula Laurent. Il est étudiant en master 2 zootechnique. Il est venu ici en Kamba pour un stage de formation professionnelle, de recherche scientifique et un stage académique au centre agro-pastoral kimbanguiste de Lutendele à Kinshasa. Et nous avons reçu la recommandation de Papa Makiese Mbemba Beni. Il est membre de l'église de Réveil en provenance de Kinshasa, accompagné de Papa Ekuchu, Papa Bouilou et Papa Mukoko Serge. Pe toyambiki recommandation ya ndeko na biso Papa Tekasala Dianzenza, yazali chef de famille auti na Nazareth, ayeko solola na Papa conseiller direct bisika nyonso bozwa mbotele matu kwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango. Topesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata mulimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to yempe mbangi ya bandeko na biso ba kimbangiste kimbangi ya Papa Mbenza Vangu. Yazali mondimi ya uti na paroisse ya Tiela kuna na division unique ya Bas-Fleuve. Kimbangi ya Papa Nabatina Vakondolo yepe mondimi flûtiste auti na paroisse Papa Kisolokele kuna na Mbanza Ngungu et l'on a ensuite il y a 7 personnes. Kimbangi ya Papa Lumeka Jérôme et azalipe mondimi ya uti na paroisse Yondika kuna na territoire ya Mwanda. Kimbangi ya Papa Lutuzola Ndele Adriano et azali président provincial ya MSSK kuna na Lubango na Angola. Kimbangi ya Maman Zizi Sébastien ye catéchiste dirigeant ya Jeteki kuna na Lubango. Kimbangi ya Maman Ngudi Nkosi Angelica yazali catéchiste uti na paroisse ya Micha kuna na Lubango. Kimbangi ya Maman Chibuka Mwamba Marie ye azali diaconesse conseillère provinciale ya la grande chorale de dirigeants auti na paroisse Kanchi kuna na Mbujimai. Kimbangi ya Maman Simba Tusevo diaconesse moyembi na dirigeant auti na paroisse centrale na Mbanza Ngungu. Kimbangi ya Papa Iladja Lukamba Thomas yazali diacre comptable ya territoire na Apaki Kasongo auti na territoire ya Kasongo kuna na province ya Maniema. Kimbangi ya révérend Kwakombe Kasongo Honoré yazali évangéliste ya paroisse Papa Zako Ba Mbange kuna na Ilebo. Pe kimbangi ya suka ya révérend Ndongala Makiese François yazali président général ya chorale Yeluselemi. Auti la biso sima mbembo na Kinshasa bisika nyonso bozwa mbotele matu kwa kupesa bino mbote faki sepelisa bango.
tobongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tobengi papa pasteur ya ville sainte pona suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo mercredi 17 juin 2026 mai toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Mikolo nyonso ya mardi, lokola lobi oyo elekaki, tolandaki banso, attentivement, ba leçon bapesaki biso. Kobanda na tata molimo santo, Papa Simon Kimbangu Kiangani tolandaki pe message extrait batielaki biso ya papa Fumon Longo papa Dengenda Kuntima pe maye tolandaki epai ya tata Nsongia Nzila jeune kimbangiste, tata kimbangiste, mama kimbangiste, tosala buzoba te, mokili ekosa biso te, mokanda ya tata Nzambe yebisi biso, manso makoleka, kasi liloba ya Nzambe ekoleka te. Yango batata na bamama malamu toyokamela tozala bana ya botosi pamba te tolinga te elaka ekokokana ete nzala ekoya posa ya komela mai te to ya biloko ya kolia te kasi likambo ya Nzambe lelo oyo kombo ya papa Simon Kimbangu ezali nango kotiolama ebakoluka yango yo na ngai kimbangiste tozala distrait te pamba te tokolukama bandako na biso bayebi yango malamu makambo mosusu oyo tomonaka ntango elobami toseki on dirait likambo ya pamba mais avertissement tango nyonso soki oyoki likambo tire une leçon. Papa révérend Elebe atalisaki biso likambo mokolo oyo bayebisaka ye ke lelo yo nde moto koyembisa me akomaki bouleversé pamba te azali koyeba te nzembo nini na koyembisa
biso mpe mokolo yango ekokomela biso bongo bakoya kozwa yo mpwasa okoyeba lisusu te nini okosala. Chaque jour batangelaka biso libondeli ya tata na biso ozali na likolo me mokolo wana tokobosana yango. Chaque jour batangelaka biso libondeli ya le 6 avril. Dernièrement tomonaki na bana na biso bakomaki basurveillant na bana mike bazali koresite libondeli ya le 6 avril na mutu me mokolo wana okobosana yango. Obosani ke papa Mfumwa Nlongo, papa Simo Kimbangu Kiangani avandi na ye awa na kati ya Nkamba me yo oke kolukela ye na lukengo tangu yangoyo. Tangu nyonso te bazoko te ya biso malamu tozala bana ya komikitisa. Misala kati na Yerusalemi botongi Nkamba pe tolona tobokola. Bandeko bakan ndenge tolandi ba programme malamu tobundela. Misala ya Nzanza longa bafongola ezokozelama d'ici le 12 octobre. Elanga yangoyo malamu tomipesa po ete tosepelisa Nzambe na biso. Nzambe na biso ba volontaire kude mokolo ya lendi esengo ezalaki posa na ye po ete ndako esila ezali mingi esengeli ndako wana tina wana na biso ekatiye kobanda suka sanza oyo ya juin tozali $60 na volontaire moko na mokili mobimba. Donc chaque suka sanza, c'est-à-dire juin oyo, juillet, août, ti tokokoma le 12 février po ete mbongo wana tango ye misala na biso etambola na lombango etolobaka yango biso nyonso na lingomba tozali ba volontaire. Donc yo na ngai pe ata na nkuzu ozwi mwa $20 na yo na place baninga basenge bango $60, ata mwa $20 na yo, mwa $10 na yo, mwa $50 na yo, topesa maboko. Barapele na biso ekateli oya lombango tozwaki biso na territoire na biso na paroisse na biso biso combien mbongo oyo bayebisaki biso ke ezotala le 8 juillet te me ekateli wana toyeba yango ete soki na versement date ici eleki wuta lundi le 15 juin. Donc tokota na pratique missionnaire poste zombo territoire ya Luozi na lombango papa comptable ya ville sainte po ete yepe akende ko se mettre en ordre biso bavandi na bakan na basection mbongo yango oyo tomoneli basectionnaire bazoko tambola na bacarnet dia reçu ba chef de camp bazoko tambola na bacarnet de reçu oyo
basengela kibiso 10 000 francs par maison po ete tokangisa pamba te biso bakatela kibiso 2500 biso nkamba totie elike ete tozalaka deja bana ya botosi tokotosa mercredi nyonso bamama tozalaka na mayangani tobosana te lelo ezali mercredi na 14h bamama ndenge kaka tomesana lobi jeudi bakan na tina ya le 8 juillet tokozala na bantsinsani na bakan na biso a partir ya 9h kan weno akoyamba ka mason kan fuma akoyamba kan kipako na banza programme toyebi yango na mokolo moyenga le 21 juin nde tokozala na la grande chorale des dirigeants na mokili mobimba tsinsani entre biso na biso tsinsani ya bapipitre biso nyonso tolande na bokebi nyonso tozali na tsinsani ya batata na bamama le 5 juillet ndenge tozokosalelaka yango ezala batata ezala bamama tomibongisa malamu biso batata tobosana te ete ekateli oyo ya $20 to €20 tozongelaki yango lisusu donc yo soki nano opesi te na deuxième tour bundela tomona bachef de camp na biso to bapasteur sectionnaire na biso po ete to se mettre en ordre pe biso batata tobosana pe te ntsinsani oyo tozali na yango mpona bosombi bateau de pêche donc nyonso tozomemela yango nzela moko eloko kaka basengi na biso volonté nde emonana tozali na bibembe kuna na yanda tozali na ebembe ya mama moboti ya papa Ntimba chef Gazelle ye avandi na Kinkoni kasi ye mama abandaki kovanda awa na Nkamba na quartier Mama Mwilu yende mutauti kotika biso na 4h du matin oyo ebembe ezali nano na yanda en entendant programme pe kuna na Kankipako na quartier Luidi tozali na ndeko na biso kuna epa ya papa Gereduba papa révérend inspecteur ya Centrafrique nde bokilo na ye asali fausse couche c'est-à-dire asali morne nde ebembe ezoluka ekunda makaka na tongo oyo tango nyonso tolobaka yango moninga ya malamu na tango ya pasi na banza lelo ezali bango lobi ekozala tour ya yonangai na bandako na biso na banza pona mayo tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu pe tosongi na bopesani mbote faki tomibongisa Muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela tuena kintwadi ye sedieto tata mfumo mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzi ukamuna 1921 kasi Vwendi yeto mukatu kwa Yerusalemi kayo yeleko yekakano kenempenituko simbili saluki ande bonso buka sisulo yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yemviengisi a Yerusalemi yandi mpewa tambula mbebe kiyekwa kya kuzisonga ngazisi kya tata mfuma longo mfuma dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kya kisalo
tulombele kwa sedi to tutela mana beto bana taufana kiambote faki ika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbu ase ye mwane tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela Tulendele kutovanda tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedieto sikatofoko de la sambu Yavuvamena muzingu kyame enzilange unzambi tombanga enzambiame umpuluza mumpelampa sizituzungiriri yavuvamena muzingu kyame enzilange unzambi tombanga enzambiame semfukamene pasizamenge yeze yezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila
munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela inzambi yame semfukamene basizame ngeyezeyezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela. Tusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela lumbukia kele 6 avril bonso wili mukieto dilu munkunga tata nzambi mutu emesabeto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana kusukiso mpasivo mara wawana menda betila mfumo Yesu Kristo ngeyibwazo la vuruza muntu watambudila lufa lwa nsoni ye wakoma bana ntiku mosi yemivi ndumosi mumba kutuma kusevila kansi ngeye kuputula limosiko katwazula vanga kakamala wizana yeselyaku kadi muntu kafwetivutu kadi akakalamo na ntimeno momagonso mavangama mukumakepete bantu bambi kitumiduza yavo ngeye zolele vutula bete bantu pakala yaku bagi mosi koko kalanga kumosi yebanoko mvutuka kuzulu wasonga makala yaku balongi bako wabasonga luzolo lwako yobafila bena munza ya mvimba bakitula pakanu semi kuikizi mwanda velela swa kulumuka ye sikakala yeno kansi kalukunza yako mpova zero mumukanda moyo tumuinangazo mulumukia kele 6 avril tata nzabi mfumu Yesu yenge tata mwanda velela tuze idio votula bavila vana mesomeno kadi tuvanganga malulembo luzolanga tufuisanga bisali bino nsoni yetuvuezanga malwakanikina tufukamene vana malumeno mpasipoto mona nlemvweno tutonene mbizeto kadi nzaya mvimba niku pasipoto tezaza yake tingeye unani utuvisisa kadi beto zaiwa kimwana kaka mukuma kya mbizeto bivuku bikutusakili lufwa bimbevo mvita nsatu yemampila mumpila lyaka beto katwena yetininu kyankakako ngeye kakayiswa munukieto lututanina kadi tukondolo wankaka ndiunana kala kimpapala kieto badwena lutusundisa mumvita zineto vanza sima dilukieto mfumu kutali masumu metoko katuzenga mfumu Yesu bafula bana timpa sipo beto babiwa bana banzami tulomelele vuva munza ya mvima mu Afrika Europe America Asia Oceani ngeye bwavo kavasala tadi vanantandwa tadi yani kodi lembo kungulwa kansi timwini pondambula kaka munza zakini kaka muwisa kya bantu bankaka munalovuvamu yambula kubasodila kimpovela mukubadyatisa kadi timwini vo menga mabano mayidikidi kalazinga vana meso maku mukumeka kisodila ntwalisi diyo na mpasi beni la kiari mpe kadi bubu dala bafweti kutunwanisa beto ye beto tunavonda zani tululombele
lwatukatulila mu mawonso pasivo luvuva mulwiza muzaya mvimba pasivo makanda yezindinga mawizana jimomo twiziyekola kwa beno malongo munkumba se ye mwana avelela Nzambi nzengiankanu muna wantu wa tiana nyono ikwekonga Nzambi nzengiasu de caméramen, de preneurs de vue, preneurs de son, ainsi que de journalistes. Nous arrivons chez vous sans pour autant toquer sur la porte et vous nous avez hermétiquement ouvert la porte pour que ensemble nous formions une famille, nous formions une identité, nous formions une civilisation. Pourquoi nous sommes déjà un peuple et nous avons le même sang, nous avons un patriarche au nom de nos ancêtres Adam et Ève. Voilà, lentement et sûrement, nous voyons la sortie aussi des autorités de l'église Kimbongis, membres. Là, il y a deux clergés, c'est-à-dire le proche collaborateur du chef spirituel, Papa, sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kyongani. Comme nous l'avions annoncé, en Kamba, c'est le climat de Goma. Quoique du soleil, mais l'atmosphère est fraîche, donc allez-y comprendre. Vous voyez les surveillants qui sont déjà prêts. Nous attendons la sortie de Papa Mfumambanza, Papa Mbenza Kyongani, pour recevoir l'adresse en cette belle journée dédiée à la femme, car la troisième, en cette journée de mercredi que Dieu avait tiré un os pour créer
sa ressemblance au nom de maman Ève, mais plutôt en Kikongo. Kindibu, on l'en dit, c'est Eva, c'est-à-dire à cet endroit que la femme a été tirée. C'est la sortie du chef du conseiller direct, Papa Mbenza Kiangani. Il se dirige lentement et sûrement, progressivement. Il prend place devant la résidence du chef spirituel, Nkamba, la vie sainte de Nkamba. Qui pouvait s'y entendre? Tous nous avons nos grands-pères, mais qui a 3 points de suspension à dire que Papa Simo Kimbangu il sortait des communs, un homme hors du commun. Il avait la capacité d'ubiquité. Papa Simo Kimbangu, visionnaire de temps et d'espace. Et d'ailleurs, il avait dit à son père que Papa Kouyela, avant que toi tu naisses, moi j'étais déjà, je vivais avant toi. Et dans le tout prochain jour, mon nom sera répandu à l'échelle tant nationale qu'internationale. Aujourd'hui, nous voyons l'église kimbangiste implantée à l'échelle nationale qu'internationale. Et la renommée de Papa Simo Kimbangu s'est répandue à travers le monde comme une traînée en poudre. Donc c'est une autre comète. Nous allons assister aux honneurs du chef spirituel et pour remettre d'ici peu le micro pour l'honneur proprement dit. Suivez. Vundavana fulu kondo wanikuka pungi hankoman lu chusumuka kindu lukandama ngi mukunda lukunatinu pungi anjitu sugatata lwangis lukulula moku ba tata e ba mama kiamboto kyetu awe itukolele beto mpeto letezi o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molumo Santu tolandi Matei na biso na katanda kwa Nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomo bapesi biso ya ngunde kobatela biso moi mobimba pe ba programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela lobi tozwaki cours ya makasi na rencontre
maye oyo lobamaki na papa Simo Kimbangu Kiangani litei koloba ete awa bazali koteya biso malamu toyokaka tobombaka na mitema mpe tosalelaka pamba te crise ya likambo tata Nzambe ekoya na ntango wana crise soki eye oyo tozali koyoka yo moko oza kobomba na motema mpe tozali kosalela yango nde kobikisa biso eza boye te na ntango wana yo moko osi oyebi moya kende kotuna moninga ezali te mpe likambo makasi oyo papa Mfumu Nlongo papa Diangenda kontima alobi ete tozali na teori teona ndenge bazali koteya biso matei oyo ezali kosopa na butu moi pratique yango elobamaka ete ntango tozali koyoka kobomba na motema mpe kosala nini kosalela soki otosi na yo makambo nyonso wana ndenge baza kosengela biso wana ndenge papa Diangenda alobaki yango ete bisengo na biso ekobandela na biso awa na se ya mokili tikino likolo tokokende koloba ete na ntango wana bomoi na biso awa na mokili ntango otie tata Nzambe na liboso makambo nyonso oyo ozala komposa na botosi ya Nzambe na mibeko okozwa yango mpe ntango otosi ndenge wana nyonso na kati na mibeko kuna te kokendeke na likolo esika na biso ezali ya kobongama kasi soki totosi te mpasi ekozala na biso yango lelo basengi biso ke lelo eza mikolo misato oyo tokosalaka misala ya lingomba esika nyonso lingomba ekei torespectaka mikolo oyo lobi toyokaki papa elebe ndenge aza koloba ete mboka oyo bakolon babelge ntango bayaki kofanda awa bayebaki ete eza mboka moko esantu tokolobaka ntango nyonso bango mpe basalaka signe ya koloba ete mboka oyo ezali ya esantu kolona bapalmier oyo tomonaka na long ya montagne ya mai ya nkamba awa na Mbanza kokita na mai ya nkamba bapalmier wana bango balonaki yango donc batiaka kosala ornement ntango wana baza kopekisa bato basokola te na mai ya nkamba kasi bazali kobongisa wana likambo te likambo yango ntango wana banda bakolo bafandaki awa chaque mercredi bamboka nyonso ezingi Yelusalemi fu bamataka koya kosokola mboka oyo kasi babelge bakolo pendant 40 ans mosala babandaki kosalela yango wana mpe ntango bakomata awa boza kosokola mboka Yelusalemi makelele ezala te ke bozoseka bosala mundele azopesa ordre wana na ntango wana bongo ngai na yo na mokolo na lelo yango balobi ete mercredi tokota na misala ya lingomba ya biso moko totika nanu oyo ya lingomba lelo mercredi tosala tomipesa ntongo nyonso tokozalaka na ntintsani batata na bamama mpo na bosombi mazuta tokozwaka 15 minutes kaka po ete tokota na misala oyo esengeli tosilisi boye ntongo lelo nkombo tata mwana mpe tata Molimo Mosantu amen. Mukunda lukunda tinu
lukulula moko. lubaluka kubakala biso toti bongo kolanda malakoko utepa ya tata mopesi toli ya tata molimo santu ndenge asembolisi biso na ntongo ya lelo. Mama ya likambo ezali ete tosimba tosalela tozali kozwa teori malamu totiango apratike wana nde ekozala malamu mingi ekolakisa ete solo toteyamaki mutu na mutu abatela provision na ye mateyama ye tozali mpe koteyama ezali provision ya molimo tozali 40 ans durant jour pour jour, pendant la période clandestine, la colline sainte était assujettie par l'homme blanc. Le temps juste de planter le palmier, les arbres fruitiers. Et du moment où nos pères émanaient des différents villages à s'amener pour l'érection toujours de la colline sainte de Nkamba. C'est dans ces perspectives que nous devons être manifester cette volonté en mettant en exergue la trilogie Bolingo, Mibeko, Misala. Voilà la substance de l'adresse du conseiller direct en matière d'économie, Papa Mbenza Kiangani, dans cette matinée du mercredi du 7 juin 2026. La colline Sainte Kamba s'est construite. Toi, Congolais, toi, Africain, ne demeure pas dans un sommeil assourdissant. Parce que l'on a parlé de la famine au temps d'Abraham. Et grâce à la sagesse divine que Dieu avait inspirée à Joseph, son serviteur, pour être à mesure d'interpréter les songes. C'est ainsi le roi Pharaon était tellement emporté, il ne savait quoi dire. Et voilà que Joseph, un étranger, avait assujetti aussi à son époque tout un peuple. Et Joseph est passé d'esclave à un serviteur et puis devenir ministre de son temps, le chef de grenier. Et en ce moment, tous, quand nous suivons les informations tant mondiales qu'internationales, ça saute à l'œil nu qu'une guerre mondiale s'annonce. Mais nous ne pouvons pas alimenter cela. Mais l'histoire nous dit qu'un jour, Papa Simo Kimbangu, au village de Ngungwa Kimbanda, avait dit aux contemporains que planter des arbres fruitiers, car dans les jours à venir, la crise alimentaire va battre son plein. Il y aura une précarité alimentaire accrue et une seule mangue sera consommée par 5 personnes. Et en ce moment-là, son éminence Joseph Diangenda Kuntima, premier chef spirituel et bâtisseur de l'église chère à l'homme du 6 avril, avait pointé du doigt à Papa Mbenza Kiangani. Il lui a instruit des instructions formelles, disant que dans la famine qui s'annonce à l'horizon dans le tout prochain jour, c'est toi Mbenza qui alimentera le monde. Je le dis tout haut. C'est ainsi nous les Kimbongistes
nous sommes posés comme notre papa et chef spirituel à sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, est posé, car nous sommes fiers d'être kimbongistes. Nous sommes de privilégiés, le kimbongisme un modèle, le kimbongisme une civilisation. Et vous avez le kimbongisme, c'est vraiment quelque chose d'authenticité, c'est rationnel aux Africains. Et cette église s'est construite avec l'auto-prise en charge, parce que la main qui donne, c'est la main qui commande, raison pour laquelle sur vos images, vous voyez chaque jour, nous faisons des collectes de fonds, des collectes de fonds. Nous remettons à nouveau le micro au pasteur de la ville de Nkamba pour la collecte de fonds matinale. Suivez. Honorable. Mama oye. Tozali. Batata oye. Oye. Tozali. Tozali papa mibimba. Lelo mokolo nini? Lelo mokolo ya mercredi. Mercredi ya banani? Ya ba voisine. Ya ba voisine. Ya bango. Oye, bokolo ya bango lobidi. Bocha manjaka. Bakokata yango. Manjaka la bakokata yango, soko meki bakati manjaka yango. Papa, eloko moko tokomi komona. Okomona mutu moko boye abengi yo. Metango okotuna, yo sikoyo rapele. Oui papa, kasi yo mutu obengi ngai, c'est pourquoi ngai nasali rappel. Okoyoka kaka ye azongisi, limbisa mosapi kaka elekanaki. Do ba mama pe soki to beti bango balimbisa mosapi kaka nde elekani. Voilà. Sinon tozala biso na posa ko beta bango te lelo boto si to lobi kaka ke banzaka ko bakokata ngo. Respect de consigne. Lelo mononi lisusu. Aponi kaka mercredi. Obi ndeke moko azalaka bazamba bandeke nyonso balobaka bango kasi ndeke wana babengaka ye ntoyo soki alobi kaka ndeke wana seka alobi kaka wana malere ezoya opesa mikolo papa toko alobaka te lelo alobi doka nkolo biso tozalaka d'ailleurs tokipaka mpe tobangaka mpenza mokolo oyo makasi totalaka kaka signe epai na yo soki tomona opesi nzela papa antuka ata bamata bakita tokoladisa bango oyo lingala bino bolobaka ke mwana moninga mawa te oyo bamama baza te alors oyosoyoka mawa te papa bazala te biso tokoki kozonga nsima te en tout cas mama tika koambulule ngai te jamais parce oyebake bamama bana ngo baza édike na bamama na bango basilbeya baza édike epai bamama na bango mama oyoki soki mwana soki baédike yo na famille na tata na mama okozala na respect likambo mosusu oyo respect ya nini lisusu osenga bango papa bango yo nde korespecte mokolo na bango ya mercredi
eza bongo papa. Papa na Mais à moins que musapele kanate, ce que musapele kani papa. tokobonga te totalaka na nsima na yo totalaka pembeni na yo tomoni soki papa azali kaka ye moko ya likambo te. kasi soki musapelekani kasi okomi suspect. Papa wana tosengi ka bolimbisi. Bon topesi yo nzela 15 minutes tokende misala tokendosala babrike. Merci papa. Batata oye! Oye! Bamama oye! Bon, batata, respect des consignes. Consigne tozui mwana moninga mawate. $100, $50, $20, $10. Ma souci, oso regretter pour elle. Respect des consignes. Donnez à jour au bateau. Toko simba te kasi. Bakoko bayebisa biso boy. Bozo tambola mibale na nzela. Oyo azali boso soka zo tambola bien te tutaye. Po aye bake tozo kende musika. Do soki batata batuti bino. Batata bafongoli nzela. 10,000 francs. Les kimbongismes sont pareils à une goutte d'eau qui s'est déversée dans l'océan et a secoué le fin fond de l'océan. Papa, Babeti, maman, vous suivez en image du temps de Noé. Dieu avait apparu à son serviteur disant que construit l'arche. Il a même donné toutes les dimensions que possible. Noé n'avait pas avalé le message en soi pour dire que ça ne concerne que ma famille. Il a évangélisé, il a appelé les gens de son temps et tous étaient en musique. Ils construisaient l'arche. Mais quelque part, comme les hommes, nous sommes limités, il y a eu pas mal d'analyses, pas mal de dissertations, il y a eu des décryptages, il y a eu. À la fin de compte, permettez-moi de vous le dire, ce sont des écritures saintes. Les gens faisaient de popo dans l'arche. Et par conséquent, le malheur était abattu sur eux. Alors, la condition sine qua non était que chacun d'eux puisse aller là où il a laissé ses matières fécales, qu'il puisse se gratter pour que ces maux, ces mal prennent fin. Et à la fin de compte, les gens se disaient que l'arche, là-bas, sur la montagne, Noé est devenu fou. Et quand le moment était propice, le moment avait sonné d'éclat, Dieu a à nouveau instruit à son humble serviteur Noé de faire entrer deux espèces dans l'arc. Et la pluie avait abattu. Seules les espèces aquatiques étaient dans des festivités perpétrées parce que c'était des privilégiés. Et si vous regardez très bien la forme de l'imposant temple de Nkamba, au siège international du kimbongisme, le temple à la forme du bateau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les kimbongistes, nous sommes réellement des fanatiques? Nous sommes des enthousiasmés ou nous avons Dieu? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est l'homme. Si ce n'est pas l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Entre nous soit dit. Le blanc, on dit que la race noire, c'est l'évolution des chimpanzés. Depuis tant d'années, il y a la présence de macaques. Et les macaques se sont transformés en espèces à l'être humain.
Donc, ce ne sont que des discriminations raciales. Le moment est là. Nous prenons le temps à témoin. Il y aura la famine et la famine spirituelle. Le temps est là. Dieu est là, parmi nous. En Israël, certaines personnes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, attendent encore l'arrivée d'Emmanuel. Dieu est à la fois stratégique, Dieu est politicien, Dieu, c'est un pragmatiste. Il fait les choses comme bon lui semble. C'est à lui la souveraineté. Au prophète Ésaïe, il avait parlé d'un Emmanuel. Mais à Maman Marie, l'ange Gabriel a annoncé que le nom que portera cet enfant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est un Nazaréen. Voilà. Jésus était là. Il a fait de miracles. Il est parti. Il est redescendu dans les régions inférieures de la terre, plus précisément en Kamba, ville sainte, Nouvelle Jérusalem. Ouvrons encore une autre brèche. Et si nous disons que c'est la Nouvelle Jérusalem, les gens nous taxent de tout le monde. Mais il y a plus de Jérusalem au monde, si ce n'est qu'en Kamba. Au temps d'Israël, il y avait l'ancien Jérusalem qui a été détruit à l'an 70 par le général Titus. Et dès lors, il ne reste que le mur des lamentations. Celui qui tape la main à la poitrine, il sait, il en est le maître. Et Papa Simon Kimbangu avait dit tout haut en date du 10 septembre en sortant de son exil à Mbanza-Sanda, qui est d'ailleurs, pour votre information, la Samarie. L'homme blanc n'a fait que, je ne sais si c'est voler ou quoi, ou emporter notre histoire. Donc, en Afrique, nous avons les atouts. C'est ainsi, nous vous demandons, tout Africain doit s'approprier et réapproprier de son histoire. Apprendre Charlemagne, Martin Luther King avec les autres, ce n'est pas du tout mauvais, mais connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. L'Afrique a été divisée, a été partagée comme un gâteau aux assises de la conférence de Berlin. Qui pouvait faire sortir l'Afrique de ses gouffres, si ce n'est que Papa Simon Kimbangu? Depuis que le monde est monde, faites vos recherches scientifiques. Quelle est cette personne incarcérée dans n'importe quelle prison, et la même personne, on les retrouve, on l'arrête aussi dans cette autre province? Qui est cet homme? Papa Simon Kimbangu sortait de l'ordinaire. C'est ainsi, nous construisons quelque chose qui n'a pas été construit depuis que le monde est monde. La vérité est là. La vérité est têtue. La vérité est posée. La vérité est tendre. Elle est tendre, mais têtue. La vérité est là. Elle saute aux yeux. Donc, à vous de nous joindre. Le kimbongisme, Papa Simon Kimbangu, est un patrimoine international. Quoique Papa Simon Kimbangu a pris la peau blanche, mais spirituellement, Papa Simon Kimbangu, il a la face de l'arc-en-ciel. De l'arc-en-ciel. C'est ainsi.
il ne s'est pas limité en Afrique pour nous donner la souveraineté tant nationale qu'internationale. Il a réagi aussi aux pays européens. Vérifiez l'histoire et vous verrez, vous trouverez, vous définirez par vos propres mots qui est exactement l'homme de Kamba, qui est exactement l'homme du 6 avril. Nous remettons le micro à nouveau au pasteur de la ville sainte pour cette petite collecte qui est presque à la fin, où l'on saura banani balongi, ba papa to ba mama. Donc, allez-y comprendre. En Kamba, c'est la gaieté. Du matin au soir, c'est la gaieté. Dès que vous foulez votre pas au sol de la ville sainte Nouvelle Jérusalem, en tout cas, vous allez sentir la paix dans votre cœur et votre âme. C'est comme si les mondes là n'existent même pas. Il y a la paix intégrale et tout se témoigne. Je ne sais dans quelle ville du monde qui vous procure la paix. Chez vous, il y a des stress. Les gens se fâchent pour rien et surtout, je vous préviens, nous le savons, actualité nationale, que Léopard, 52 ans après, ils sont là, c'est du non-commettre. Mais nous devons les accompagner dans la prière, s'il vous plaît. Dans la prière. Dieu est le souverain. Chez Dieu, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas d'impossible. Nous ne voulons pas le fusion de son, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas de tension. Nous ne voulons pas de crise en cette journée du 7 juin. Donc, merci à vous qui vous êtes de cœur avec nous. Voilà, nous remettons l'antenne, le micro au pasteur de la ville sainte pour savoir qui ont gagné, le maman ou le papa. Yo
mboka na yo ekobima na tout le monde lelo papa après 52 ans jusqu'à Sénégal Portugal azali mokolo akaka bango malamu mokolo Senga pena match. Ah, senga match. Senga mini match. biso na biso lelo est-ce que lelo mercredi Babolo na sile sika utokeni kusala bisala. Merci papa. Merci papa. Même sur le petit de moto. Okani. Akolala papa. Akolala. Babolo mukaka. Babolo mukaka sile babolo. Merci papa. Donc batata babani na spécial bamama tobete na batata maboko na spécial nakimbielekela natitani. Donc, pour le batata, la salle match nul, la divin, va gagner la spéciale. La spéciale du problématique, la problématique, va gagner, batata, on y a gagné. Attendez-nous. Mais trophée, vous voulez vous dire maintenant pour le monde, il y a un champion. Trophée, vous allez.
balobi azali frustré olibanga libanga makasi olibanga libanga makasi libanga makasi olibanga botala tadi dangolo botala tadi dangolo tozongeli susu communiqué kafuma biso bato ya yambo oyo tobimaka premier na opération briquet kafuma Daddy Dangolo, oh daddy. Oh daddy. Pona tongo ya lelo tosilisi boyo komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba munazola kwange yese iyo kwa mwana ngetata mwanda wavelela fumo tofuka mane vutula funda ya matondo ye matondo kwa beno batatu banlongo muna mana malukwama kutuvangilanga muna ntangu za onso matu vutudilanga matondo beno likutubandi tulundu di muna fuko wa mvimba munazola nkenda zenu kwa betu luweni fima vimpe tutumugina vinga kiaki tutambu dilongi dichokiri muna nkano tetanzambu wavao kadini tunkuta muna mwini wa mvimba kisa lukienu peke ntungulu kimone kene lombe lati muna ntangu za onsono luzolo luena kanti ovulu tensekele koko kwa muna lusaku munu suda vanga buna busundidi tangu yifweni pasita kota muna bisalu bina bikuba mane muna tukuna tela muna msala bisalu lukaleto ntwadi sumbula yivonza bika ubyakala napi yelu selemi di kotanga makanda isindinga kwa bana bina mnanjila tukabata kota vaika luhuva mtu lombele tutane muna bisumbula bia onso bikondo lobetela tudiati langa muna makumbi tuka mazulu mantoto mamaza babingi pe tudiati langa muna malu bika la kutusadi sampase vo sumbula yoza bia kala napi lo avana pentona yezai ko ba unatwadi singi bisengo bibya onsono katulendi kulusonga nzako maonso no matayoko kuntiantangu beno luzei mnangutu kamfumuti Yesu Kristo ngevo nkembo kuzulu vanza luvuvamu kanti natemla lumbukia unu beto luvuvamu lukondo lokuntiantangu ntantu ngadampemba takututela mana mnantangu za onso kuna kututuasi mnanzila zina zikondo lobetela yalita moneka menga mabantu matati amuka kwa bana bena nkutuvuka bazei kutukani diambu di mosiko kaboko luba innocent kansi pata kuna fwe dia umfuma na fulukina tuzevo mama wotu mnansilu luza beno menena kadida uvovoka vovolu mwini nsiza mputu ziniku kini disonge levondio kitinu gangitata mwanda velela kifina mane bika vola tuvisisa basta tona diambu di tambula luvuva mukunti antango banzi lampeko bana bina mnampasi za tumana tupitala mana mapelezo mufribia onto mpasi mfumunga intani babingi pe bana bene navo mnalukanu lwantantu bataloso la bimbevo bya mumpila batakangwa mioyo balembo huta batakuna siuma kondo lobetela balembo kwela mana maonso no ntantu ngadampemba katunzei kobeto ngeye unzei ngeye kakolene kututatula yeyande kalutalintala masumu metok tulekelo da minu wa tutalombe la fuku ye mwini beno sila kutusaisa mtatambula luvuvamu la banze lampe kuna este RDC mna zimbita zine za onso mfumungeye kaka intanini
lumbu kia unu kia onso no tutudi dikiwa na moko mendo kututani na mnazola kwa ngese mwani tata mwanda wavelela. Amen. Tuende nukia mbote. La vie sainte d'un Kamba, Nouvelle Jérusalem, les centres d'attraction tant matériels que spirituels qui accueillera le monde, l'humanité tout entière. La paix mondiale n'émanera nulle part ailleurs si ce n'est que dans la Nouvelle Jérusalem. Ainsi, l'Afrique, tout converge en Kamba et nous sommes en mouvement pour attendre les moments tant entendus où l'humanité tout entière ne parlera qu'une seule langue, une seule église et une seule Dieu. Merci de nous suivre de partout où vous êtes disséminés à travers le monde. Nous sommes de cœur avec vous. Nkamba vous aime tant. Nkamba vous porte dans son cœur et vous êtes, pourquoi pas, la moelle épinière de Nkamba. Si nous sommes parvenus chez vous dans de parfaites conditions, nous disons merci aux héros dans l'ombre, aux caméramens et aux journalistes, aux animateurs. D'ici là, portez-vous bien avec le même esprit, même sourire, même sérénité et en toute quiétude. Nous vous disons merci, à plus, on se retrouve à très vite. Mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka Kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Mokili mobimba bayokia mina ne bocha kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme loba mana 21 ezepa na bino bisusu tokolukango na maboka banani bino ngana za pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka Kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa.